Congo Liziba TV, Congo Liziba TV, pour plus d'actualité. Il n'a pas un international extrait qu'elle a donné à l'église. 10 ans qu'elle a donné, car 2 000 esprits, ma copine, car il y a ma copine aussi. Bah, qui na église, et na bah, qui côté Alissa. Là, bah, comme il y a un espoir, qui est busca au jouara, et on a commetté mon go à Ibabino, Makolo. Là, bah, qu'est-ce que, il y a quelqu'un là, tu vas dire, bah, qui, bah, comme il y a comédien, bah, c'est comédien, oh, oui, ah, aza musika. Ah, maman, musika, quand tu as musika, ah, azo monana, te. Allez, là, bah, on imaginer qu'est-ce que c'est. La paix, ça va de la paix, $140. Maman de la paix, il y a un choc bon, on est en goyo. Maman, t'as pas lobby, oh, et tikali, bah, tu n'as pas 50. Bah, tu n'as pas mis mon retrait quand tu dis, c'est ce qu'elle a 140. Dans 140, après, si maman de la paix, zoa, 140. Bah, bien, comme on plus, 40 et moi, elle dit combien? 100. C'est là, nani, ma soie. N'a pas zone kaka. De la pas à ma pasteur, n'a pas un camarade dans la mer en anglais. Maman de la paix, pour un respect, na yo. Tout ça, n'a pas ça une explication, il y a $40 wana. Et comment tu te commander pour maman l'osso? Mais azo yo kaka, azo kipe na. Et ça fait na ba tout sous bazar na laisse moi on appelle que Kevin a jamais qui na beto kabula bango. Attention que c'est ma bien makasi. Ba bato bazara pour non ko séparer bat. Ah oui. So mon cas d'un mutu na mutu ba okanga mangana na bona ro bango na zo milieu du village na minito parce que bon so ba bande ko nanga. Ah oui. To banda na Jérémy Cardozo Aminata Karine Yamado Kevin Sikne. Donc ba bidi bango so ba famille nanga. Mutu sa zana na zakane bien na so zakane bien tous les mutu azana. Donc nana tante ke na yo finga mutu mo pona sepesa mutu moko. Na zana pona yebisa bango ke ba tsana musali boso ba tika distraction. Ya fini so dio sala bongo to maki Aminata bimi. So des filles mobile na yo apit ma Aminata no ba nanga za PDT. Il obi belé. Ben que Aminata lobi son père. Sola na ye, on a pensé qu'il conseil. Mais c'est la femme mariée à protéger les balles na ye, à protéger bana, à protéger ma babini, à l'obati. Il faut faire attention. Cardozo, j'ai ma zande ko na yo. Mimika bongo babi yo koza babi loko ya CCC zolo balelo. Bon quoi non nga mimi ayo ko ma na ma be na pa mimi te même so pe na yo ka pe se baza bekira Marie-Jeanne na tuna kana ye adalu ba wanga na kana ye. Si babi mimi pa za mutabilo ba ya CC. Na ye biti. Ba ko do bisa den to tika na. To tika na poso na konele bino nyose to vendre to ya ti. To solati. Et là comme on peut savoir conseil ba za. Ye pasteur wana ese la dona yo ya kana no. Ye pasteur yo kenda kuni yo bino tourner na Jérémy le no. Soit disant so isa ya solo mais na confirmer te. Yo ba ndiko sa na Jérémy le lote. Le loka de Jérémy si ndamba pambola ko bi wanda ba ko bena bino makolo. Là lobi ke bo finga mbala na PDT peut-être azana makambo o ayoki. O yebi. Ba to ba lobi ke na ba commentaire Aminata bina tangi ba commentaire ba to ba bigi bobo. Mais ayebi pourquoi lobi bongo? Peut-être ana source ya likambo moko bolisa o basi ba lobaki o pa yoki bazolo ba pona mobali na ye. Cardozo na benga bongo so ba camarade nanga boye bisanga église ni na ngo kenda ki pasteur na be ke Jérémy mutu akangi bino makolo pour Cardozo vino kitoko Cardozo obujaka Cardozo oza mutuka Cardozo na ndao Cardozo seli bebe bino kitoko tayi kitoko mimika bongo poto pe anya so passe le kauka wo ya mado pe ndako kanu so ki pa na mado olala nzala olio so bebe ko olia wa mobile no boka na be kitoko siko makolo ba bendi o ya nini. Côté pe mosusu na zaki ta koyoka Jérémy alobi pe ezambala liboso te Kevin aloba mabe na ye atonga ye bon to kena na crash au moni Kevin alobi Jérémy a bloqué ye pour atongi ye trop bato bema basango fa basala ba enregistrement o besa preuve tangible comme masango na monoro muto pe sango ay pe pa baby c'est pas tika la kapita na Jérémy là oyoki ke Kevin entend autonga Jérémy na oui pour kataka likambo même pe Jérémy sango te ka wana ke Kevin Jérémy za frère non so likambo za boko fana botongi te otele mebe ngande ko sala boto dans milieu batu la sumu tavanja yebi to masango kuna oseni pe kana Jérémy yebi na ete likambo meme mtu message na ndenge mtu comme mtu message o ko taza ki te ndaka na ndenge mbi donc côté yo vanda o nga ke donc Kevin otonga nga ofinga ata yebi likambo ngote mais là bébé c'est que Kevin otonga o considère que atonga kinga afinga kinga loba kinanga bo mais likambo za ke so yo moni ke ba otonga Jérémy c'est peut sauter ça ka défense pour Jérémy sur place. Tango Jérémy oyo ka Kevin olo mabe na yo tozo yo ka mado mabe na yo eloko pe ya mado so ke za na mutu oyo
abengaki yo ayoki na tournage ya Jérémy baotonga yo ya Mado na ndenge ozala na Jérémy il fallait ozwa telefone na yo obenga mwana mama ye tala na yoki otongi nga boye eloko mpe ya Mado mpe ayebisinga abengaki apo baya kobenga basololaki yango mais lokwa mpe Jérémy aigle déjà azangaki na ye peut-être maîtrise ayebaki komaîtrise yango te mpo balaki peut-être koleka ye mpe afali ne kimia nde ekomi na niveau oyo mais bokai bokabola te so bosololaki bien parce que bakombo bato ebele eza na kati otanga te likambo ya bolingo ye likambo ya baboye likambo ya boye biso okoloba yango te parce que Kevin mpe soki ozala makambo ya bato oyo olobaka oyo oyebisi ya Mado boye mpe ozwa ama ya Mado alinga yo eza mabe ndeko na ngai Kevin ka yoki pa Jérémy ozoya makambo ya Jérémy ozobetela ya Jérémy mpo eblesaki mpona baderi mosusu ya basi esala mabe lelo mama na yo delape akoti na baminiature bavoice na ye yo moto otindi yango partout epanzani lelo lelo mama na yo parce que mama na yo soki lelo akoti elo te mokili bake mama no alingi yo te tika kopesa delape baproblème bacomédien parce que lelo delape ozala na choix te akotilaka yo Congo Liziba TV, pour plus d'actualité. Congo Liziba TV, merci na abonné tout bolingaka biso, botala biso na biso na kati ya chaîne na biso Congo Liziba TV. Merci na ba partenaire lokola bato tout ba pour soutenir biso. 10 ans ya Leke TV bizarre. 10 ans ya Congo Liziba TV au botala biso au separa na 10 ans. Joyeux anniversaire à nous, joyeux anniversaire à vous parce que c'est notre chaîne, c'est votre chaîne au bolingaka Congo Liziba TV aussi que na ba partenaire na biso lokola FBT Misalande. Merci na papa Paul Fikipo na maman Nathalie Fikipo na pesibino bambote ska bozali. Ya Gisèle et Tati, maman Versa c'est monté, ma prince Giclo Winner. Je te salue là où tu es. Et sans oublier à mon vieux Keke Kevin Kamuzuna. Il y a Balé qui a titre Balé qui fait. Et sans oublier à mon ami que j'aime beaucoup, Oscar Marie, tout le millionnaire en kilote. Aussi que Anana Takaza, nos sponsors, qui ont la partenariat avec la fondation SCP Lisaya, Nana Takaza. Merci à tout le monde qui a la chaîne Abisso Congo Liziba TV. Et aussi que tout le monde maman botala nga osepela nga lelo toza na banalise okosala sur concernant baguerre ezoleka na kati ya réseaux sociaux oyo ekopesa mpenza pasi ebisi baminiature bakombo ya bato oyo tokosola lelo na fete mayemba mpo tokoanalyse lelo toza na 3e épisode oyo tokosala lelo kombo nango songisongi oyo tokolobela lelo affaire songisongi na kati ya baninga na kati ya tourage avec FVT Mayamba, Mama Gucci. Là, je vois Angel Souka. Bientôt, Mama Kitoko, Angel Souka, Yaba Souka. Hôtel Langa, Jérémy. Ndembo, Jérémy Ndembo, mon réalisateur. Jérémy Ndembo, Keban Angel Souka, Yakata Mitou Atalate. Bonne fête, Mayamba. Bien, Kevin Pandale Ketchou. Ça va? Ça va bien. Aujourd'hui, tu as bien habillé aujourd'hui, hein. Merci beaucoup. Je mets ta façon, ta robe. Il faut t'habiller comme ça. Tu as sorti comme grande dame, ça le dit tout fort. Merci. D'abord, tu as un message, ni on peut ça, na ba abonné na biso, ba kotalo siko na chaîne na biso ya Congo Liziba TV, aussi que na 10 ans na biso, o to kombongisa, zambe kwa sur la biso. Vraiment, merci d'abonner sur Congo Liziba TV. Les gens, depuis que nous avons fêté pour préparer 10 ans na biso, bientôt là, si vous surprise les amis, nous mourrez, mais bon, aider biso parce que tout ça, vraiment, maman, ça là. 10 ans, ça s'est fait. Que bon, on a connu à 10 ans. Les facilité. Comme ça, chaîne, à 10 ans, c'est pas donné à tout le monde. Donc, on peut soutenir, on peut rentrer, on va soutenir la vie, non? Après ça, on a dit, d'Oscar Marie, tout le monde, en kilote. Moi, je on a pris I love you too. Donc, avant Nathalie, c'est qui pour monter, on va pas pour FBT Misalande. Merci à toi, Biral International, Madame Malou de Péchine Bénédicte. Gros bisous à toi et à Blonde de Masse à la Parisienne. Il y a un partenaire à Macas. Blonde de Masse. Dans les 15 heures au Célia. Il y a appartement Raka. Il y a bien un problème. C'est Blonde de Masse, ça a un problème. Il faut me reposer pour la ligne. Il y a Marie, Oscar, il y a Marie. Oscar, Marie, tout. Les millionnaires en culotte. Il y a bien un ébiquet. Côté un moteur, à la Montréal, pas nous. Bon anniversaire à toi déjà bientôt la samedi. Et aussi que tout les États-Unis, maman. Versace, monter ma déjà lobby, en Belgique, Yohana. Bon, ça after Harry, c'est semble si pour Barosala. Bon, là, on a barbecue à Karine Mokozi, la baronne Barosala. Parce que Bruxelles est inondée.
Inch'Allah. Zambega. Peut mayamba songi. L'autre ça troisième épisode to so likambo ya songi. To ça émission base ya maloba o bazoloba. Base ya sujet na bango bazoloba. To yamba ki boso Kevin o ya peut que explication selon maram na ye. Et puis to yamba so Ibutu. To mona ki so vidéo ya Maswaku. Ou alobaki ki Kevin amelimbo na mama to bapesa ki mbongo to ça un peu analyse ya ba synthèse ya makambo wana so to kosola ana kata kumole tibatili to moni peso so Amina ta so abimi ba miniature ba to kumata ba Kevin na cousin na ye ba to moni so Jérémy kuna ba misi papa Glody to moni so ba bébé ba to so bima en désordre o to zo bate to mi kepe ko ba cadre yango ba cardo so ba bimi kuna ba to ma so disant Jérémy Mimika Bongo aussi que ya Karine Yamado les sous bango tout je sais pas tant au moins avant tout bana kota ba na ba bref na ba branche likambo on a tant au moins la kebimaki et ça là qu'on en donne et comment ça sonne là dans mes kamana tanya mabidi na certainement mabidi mais on a cadeau dans un sac. Merci beaucoup Dior. Mais aux hommes t'as griffe ah donc na chinchi les aka ba griffe kabelo c'est bon na mode de la tinette ça comme on Bottega. Tout l'accent. C'est quoi les lunettes? Bottega. Ah. Qui a même ça? Madame Tania. Eh, il t'aime beaucoup, hein? Pour moi, je l'aime beaucoup. Et l'oreille? L'oreille? L'oreille. Moi-même, j'ai acheté ça à chaîne. Ça, c'est quoi? Quelle griffe? Miu. Je pense à Manique. Miu. Ah, Manique, déjà, la vie. Oh, Miu. Quand elle va griffe à Miu, je ne vais pas Manique. Ah, non. Et ça? Christian Dior. Là, je vois mon ami Christian Dior. Oh là là. Et les talons? Chaussures. Griffes. Ah, là, on va dire tatoué au tonneau. On va t'abattre de fébrile. Là, je disais, tatoué, mon conservateur. Ça, mais je disais, dans le comparatif, ça sera différent. Tu sais, à Londres, belé. Avant, dans la Londres, ma bête, t'as le quoi, t'as à Londres. À là, t'as la pizza, mais là, pour à Londres, et là-bas, qui parle place, et là-bas, ça, on te dit, là-bas, au lata. Attends, mais là, tu sais, il y a là-bas, il y a un styliste, dans le bêta. Ah oui, donc, il y a un bon, il y a un peu dépendant de la mouture, mon con. Ah oui. On appelle un bon, il y a un bon, il y a classé là. C'est comme mon tout. Donc, naponanga, namonanga Sony et comme Buzoba. Oui. On a levé des choses. Parce que bo kolisa musala, bo sala o ezaki zo sala bino, moko tana ba fertilité. Kotonga ezara, même kotonga na ninga normal. Ndoto atongaka. Kotonga go atije monte ko ma sije batonga kinga ba finga kinga kotonga esinge to tuta ba tuta kaka ndika. Il m'a retourné comme comme ça on te que comme ça un problème grave il y a une miniature que c'est le débat le problème c'est quoi nous sommes au Lukaba lobela Kombo ah oui quoi tu sais que comment la miniature et comment nous sommes à poser ba lobela Kombo n'est pas en actualité ba lobela Kombo on ndenga bien ninga mabete côté la kende boza bobino so boza famille bon mo se ko le meeting so moko esenga eza 5 trucs ensemble le le bossa le loko oyo bo comme ba culpabilité na moteur comme ba réserve oh nga benga munga akoma bangi okuna linga benga munga akoma bangi ko le sande bossa da biloko est-ce que bo linga na lisusu est-ce que bossa na lisusu so de kamboza bo benga ni ba groupe WhatsApp bo benga ni bo site groupe mo bossa la débat entre bino ba comme le bino makam. J'ai beaucoup de mal à réseaux sociaux tout le temps à théâtre. Vous avez éducatrice des masses. Vous avez éduqué Bissoni. Comment nani? Éducateur des masses, même éducatrice des masses. Vous avez éduqué Bissoni. On m'appelle ça français, tout ça en logique. Non, vas-y, je t'attends. On va dire tout quoi. Bon, t'es à Bissoni, vous avez éduqué masse sur quoi nani? Pour émission là, les boss ba kamba biso biloko o ba biloko tout ma miniature, c'est un peu zabon moté. Bon ba parents oh ma bana bazana basa batu bazana mbala batu bazana la bossa biloko bon c'est bossa nous na ba en mona moto va nous na ba sembla bolinga na binoté tout ça ka batata ko ba misi te ka batata théâtre kaka bino na binoté ko lotia na ba poison roinana peut-être que les arabes boto ça ba CD to ba tete ba CD ba ça ba alpha bokole ba le swami ba genre mazolo ba tete to yeba kama mo to ko mo na le ba tete et ça kana ngome lelo lokola mais je peux ça la kaka bon yo comprendre te YouTube ça même to kotana na benga te o mona te lo ba bino ba YouTube lo bebe ça prester pour vous moi na peut ba suana kare ba tete ba suana pe mais tu ba te ba kotana na ma réseau tu ba Facebook te ba suana ba mais lelo comme ma be monde comme ma be ozo monde et comme tali kamo boy ta li kam na soni na leke to tanya ma be di to so na ta na be di ata na peut pas yebi di kamo ngote ngale na yembo na te caméra na ngapo no yo ko take muninga ah oui
ozomona mais soto nyebi ka beso botinta ni kama respecte te ezaki bongo te mais ngate ma za beso ba yoka ngali nazo loba na yemba ozoma ke muto liaki na muto melena muto me aza ada ona ko bo mariation na muto yelo belele côté puis là ko mariation ko muto ba sekene so o ba sala la linga ba ba lobela pe ka kombo ne ba tebe yeba tala makala muto to comme la beso ka yepe comme ça nini etangama mais comme c'est fatigant. Voilà, et comme il est fatigant, tout le monde a tranché à l'ibousso. J'espère que déjà j'ai mis en tien la biso tranché en désolé kawana. Tout le monde a vidéo désolé concernant na autre kolo basiko yo de on a biso Kevin a expliqué biso na émission na auto salaki o ya lobby na rappelé na lena epelo le sous na lobby là que yé Axel Kotonga Jérémy te pour Jérémy a bloqué Kevin Axel Kotonga et tabi ba ko pesa conseil na kati ya tourner lo pesa ya mado conseil na tournage na yé. Et coïncident mutazala ki wana na kati ya tournage ya Kevin aki amemeli Jérémy a moni bonga yo bongo ba moko a bloqué selon ye Kevin o eza bali po ba bebana ya liboso baza ba bebana raté côté pe mosusu nazo kita ko yoka Jérémy alobi pe eza mbala liboso te Kevin aloba mabe na ye atonga ye bon to kena na crash o moni Kevin alobi Jérémy a bloqué pour attendre trop. Bato bema basango fa basala ba justement. O besa preuve tangible comme masango na munoko muto pe sango e pe pa baby c'est pas tikala ka pika na Jérémy. Là o yiki Kevin entend autonga Jérémy na. O ipo kataka likamo me pe Jérémy sango te. Ka wana ke Kevin Jérémy na frère non so likamo ba ko fana botongi te. O te me be ndeko ko sala boto dans milia ba tu la su muto vanja o yebi to masango kuna. O seni pe ka na Jérémy yebi na ete. Dika moi même tout message na ndenge mususu comme même tout message o côté za ki ndaka na ndenge mobi ah oui donc côté yo vanda o nga ke donc Kevin otonga nga ofinga ata ebi likambo ngote mais là bébé c'est que Kevin otonga o considère que atonga kinga afinga kinga loba kinanga bu mais likambo za ke so yo moni ke ba otonga Jérémy c'est plus sauter ça ka défense pour la Jérémy sur place yo no bakeza ke no fongole mbangano to yo loba iti pe batonga ki ete pe za ki liso bazo beta concernant vidéo ya Mado asala ki c'est ça ah oui mais moi qui n'a sujet à qui est Kevin les quelque chose là Jérémy à mon bon Kevin a petit frère naï fallait tomber le téléphone à bing bisca bloqué a tourner que na ba ebisinga ke bla bo vande kuna bo so za bongo te akoba bongo to za bongo akoko c'est tant que fa ne ke bisanga to so analyse na vita on so na Jérémy ebisinga ezamba li sote ezamba li ba meke ka ba son ka tonga ngai mais na kanga tika so tonga ngai il faut vraiment le gars Kevin a moto ti ya kenda pas Jérémy pour c'est na Jérémy par rapport mais azo yo kaka azo kipe na et ça pe na batu susu bazana na leso mona pe Kevin na Jérémy ke na beto kabula bango ato so ça ma bien makasi ba bato bazaka pour non ko séparer bat ah oui so mon ka dem na mutu ba okanga mangana na bona ro bango na zo milieu du village na minito parce que bon so ba bande ko nanga to banda na Jérémy Cardozo Aminata Karine Mado Kevin Sikne donc ba bidi bon so ba famille nanga mutu sa zana na zakane bien na so zakane bien tous les mutu azana donc nana tante ke na yo finga mutu mo pona sepesa mutu moko na zana pona yebisa bango ke ba tsana musali boso ba tika distraction nesa ke Jérémy aloka ba biloko ebiso ka ko bimate pona osani e milo le mutu azoke liboso na vie na mazo pambula elevation ya kana bitumba ngana fi na lingana mona bitumba pour comprendre que dans bossa ya ngana ba dimension mususu to lo ba to chasi la ndende si la finga maka so amtana nerf solide mais ça quoi kala kufa pour pas qu'on finga assis là, on va finga bango ngote. Vous comprenez? Mais je aussi la zoa mouvement d'être zoa ngote. Personne on va ninga na ya théâtre. Mais un esprit dire, on sera toujours quand focus na musala na ye commissaire o azalelo. Bon on a distraction ya buzoba ezanga mutu na makolo, ba sala musala na bango. Botko comme mana ba sango, yeso osaka po nini? Ye ya ko to ba bengisa ngate, ba bengisa ka ye kuna, to panza bon. Et là mutu ba ka pona on se ba troubler. Pour ça, on a mis au moins un malonga ba wana Kevin exacté. Et là tonga kinga, abaki na sala kabo, mais le tout le monde regarde so biki alinga tela Jérémy Poison, na moko na mona ki na misu nanga. To ba Kevin na mo bon. On va peut-être sur to comme ça on sujet moi la plus grave. Et comment ça la soni, vous avez dit que masse vous peut biso nini. Vraiment ba c'est tout ça ba débat théâtre wa finga naka, to ça ba intervention ko finga. Ba to tout ça ba intervention pour na côté la Jérémy pour na finga ba ninga ba mayele to ba su ba quoi. On va dire pour na côté la Jérémy, on va dire pour na côté la Yama. Amado pour na côté la Kevin pour na ça ba maman na ba so ba wa mo mayele la bino ya mukebo limbisanga.
Boko suka pa de na biso ke o moni ke ezo marché te. Mais on ça ka lokumu za ne toko finga wa tinga na lokumu. Et maman a bon ça appelle la réflexion mususu. Autant que quand bobi ke telikambo sin ke ne ko pesa conseil pour na sunga bande ko na nga. Et tu as dit que telikambo wa vous et nga ya kana intervention si la so na moni ke si la nga avant nga côté la si la parce que na moni ke si la tumbola mtu si la na tina mtu nga si la benga nga te pesa nga mbongo te ke finga nga mtu sala nguti. De là on côté la si la nga tema nga mo parce que na bike na linga ka bas na eza passe nga na so ba fingi ete au monde nga na vana na tete na lo makaba tout mamba tete ga dalo yega na divagation na finga dans les pamba na sala nguti. Moi je n'ai pas mis na pesa ki bobasi bo gali na présenter ba bat na biso ba pesa biso ba total na bona télévision ba sexa ba ba comédien na biso. Là bo ba ndeko na bango so ikambo bo ka biso ka te yo finga ba ninga ba réseaux sociaux. Vous avez déjà dit ça, mais c'est au fin, bon se benni, non. Au moins que là, on a besoin de déranger, au fin, à Jérémy, pourquoi? Au fin, à Jérémy, pourquoi? Pourquoi au fin, à Kevin Sickney? Pourquoi au fin, à T? Comprends? Bon, avant d'avoir le fin, à rater tout le temps. Bon, à besoin de ça, na bichon. Normalement. Bon, mais c'est ça, film, moderne, ça, na bichon, oh, c'est sous la valeur, tu vois, pour moi, au fin, à bichon, le color, aux gens, humanisme. Dans la réflexion, mais comme c'est trop bas. C'est pour tout le monde comme ça dans la carte d'ingénieur. Trop peu de soumis pour ningat. Quelqu'un qui est beauté, autant que bagage intellectuel na yo, tel peu c'est juste nous allons nango. Et pour que paix ça paix à vie na yo na ndenga malade pour battre en CP. Et quand pour ça muta vie pour ka benjir te. Faut ka ma fille ngate, ya bo porter te. Bon comme il fatigue parce que na moment tout ça sous comme si on est sur bon comme na ko baye biso na ba na biso. Dès kana ka o suivre na temps so là na Jérémy, na temps so na Kevin, na temps so na Yamado. Na part na nga pesa bango tout na condamné bango. Bango nyonso aji suka otala biso na micho na condamné bango. Bazanga ki ba ilo ni na vie. Maîtrise du soi. Maîtrise de soi. Du soi. L'histoire. L'histoire. Bazanga ki maîtrise l'histoire. L'histoire de millionnaire. L'histoire. 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 Maîtrise d'histoire. L'histoire. L'histoire tout ça no befo ba l'histoire. L'histoire. Bazanga maîtrise d'histoire. Maîtrise d'histoire. Ouais. Tango Jérémy oyo ka Kevin na lo mabe na yo tozo yo ka ya mado mabe na yo eloko pe ya mado soki eza na mutu oyo abengaki yo ayezoki na tournage ya Jérémy baotonga yo ya mado na ndenge ozala na Jérémy ifalo ozwa telefone na yo obenga mwana mama ye tala na yo ki otongi nga boye eloko pe ya mado pa yesinga abengaki apo baya kobenga basololaki yango mais eloko ape Jérémy aigle déjà azangaki na ye peut-être maîtrise ayebaki komaîtriser yango te mpo balaki peut-être koleka ye pa afali ne kimia nde ekomi na niveau oyo mais bokaki kokabola te so bosololaki bien parce que bakombo bato ebele eza na kati okotanga te likambo ya bolingo ye likambo ya maboye likambo ya boye biso okoloba yango te parce que Kevin mpe soki ozala makambo ya bato oyo olobaka oyo oyebisi ya mado boye mpe ozwa ama ya mado alinga yo eza mabe ndeko na ngai Kevin ka yo ke pa Jérémy ozoya makambo ya Jérémy ozobetela ya Jérémy mpo eblesaki mpona baderi mosusu ya basi esala mabe lelo mama na yo delape akoti na baminiature bavoice na ye yo moto otindi yango partout epanzani lelo lelo mama na yo parce que mama na yo soki lelo akoti elo te mokilobaki mama no alingi yo te tika kopesa delape baproblème bacomédien parce que lelo delape ozala na shoti okotilaka yo nga asala inflation makambo oyo kanga ndono munoko na yo na makambo ya bato parce que lelo comédien osekisa yo Kevin ka ye moto aboma yo alinga yo te lelo masoka leki awa déclaré combien mbongo bokotiselaki yo bopesa abi apesaki mama de la paix $140 mais masoka abi azwaki $100 so mama de la paix na malozo $40 eza wapi déjà ezosala bien ti Kevin silama nano mokie mwana succès oyo eza etombolaka ekitisaka babiso mpe bamenasa biso otourne chaque jour même olembi kaka otourne omona olembi kaka pamba boye c'est-à-dire que kaka bino na bino bato bosala biso baolembisa yo c'est-à-dire qu'il faut être sage mon frère lelo yo Jérémy na ndimi te bozala bino so bien parce que nga sone Jérémy abi eza ebele yo bobi kuno nga na tonga te oza mamba ebele lelo soki bakomba bateko mobima esala bien te tika nanu makambo oyo zala mwana moke zala osali filme na ye obengi bakolo baye batourne esili Jérémy oza mpe kaka na posa bato
Mama bino na Cardozo oyo pour Cardozo n'a jamais pas blocana. Pas sur la raté. Donc ils sont là dona soit disant à qu'il a que église moko boy. Oyo ka kiza na ndenge beti la. Il n'a pas maman international extrait. Qu'elle a donné à qu'il a que église. 10 ans qu'il a que la donne Cardozo mis l'esprit ma copine, Karine Yamadou ma copine aussi. Ba kenda ki na église et na ba ke kota lisa. Là ba komi kuna ba isma ba bike busika bo jouaka. Et na comédien moko ayiba bino makolo. Là ba ke siko ya kenda la zuba ninga ba kiba komi kuna comédien ba se comédien o boye aza musika. Abo mama musika kanga to musika awa azomuna na te. Ali là ba mona ba imaginer ka kese que ça j'ai mis dans je vais pas néri de ba makolo. Te nakano do bisuvet au moins na vie neti nga na victime ya bloko na ansuka nga na vanda na fait émission yebi na beta 1 cas na journée 100 cas na journée na oloba 100 cas na otala makati ki zoni mais ka ba ninga nuka busala misala moko ba ba ke na kisi ba otunga yo ba ofinga yo ba to sala dio na pse simbe ka mukili ça dit que ba ka ma be ça dit que lelo na ka on a filmé te puis la confirmé te mampo ba ma international lobi pona ba dozo Obanda théâtre kala on a 16 audience na yo je pense pas que banda tourner Jérémie lelo pe banda ma bino ba gang depuis ka ba je bossa ba équipe na bino ba mina ta bino nyonso si réellement ke bokina mu tabi abedi ma kamuto na ta mutama be élévation hier na ba kombe belé pe Jérémie na kana yo na zara nous humble avec les gens qui humble mais s'il y a les gens bazo bengo yo ka soki mutaye na sima po lobeli moto directement ba do ka moto na obipesa ke confiance ya ko ba mu Kevin te que d'être Jérémie po ya que d'etinga na vana moto mo pa ebisa ngai Jérémie abi otungisa mi mamba tournage na ya te na tuna pe Jérémie je vais pour benga so na film no te na bengo ndenge nini babi yo soki ba bengi yo yo lingo ya ba tournage ba to te boye na benga yo na benga na ngai sute Jérémie wa ngana mais d'ailleurs mutaye bisinga bongo mais a confère que Jérémie a confère que c'est que déjà songi ça yo yebisa ngai c'est que yango esa kitoko ti élévation mo ya so ça o élever moi maman za na maîtrise ba biso to ba victime peut za na maîtrise ya ma bébé yango peut comme les biso mais le corps aussi conscience quand on va na biso fait tailler bien tu vas ninga musu ba yeba doka asila nini boye mais bon ça fait problème té mais fouille à travail fouille à kozwa ezaka busala pour peut-être non 100 fois de 200 fois de va manquer parce que pour tourner té pour c'est l'autre va mo zo ba yo fouille à travail na yango pesa yo YouTube atala yo bongo côté ba partenaire ba ya yango le faut faire attention Cardozo Jérémie azande kona yo mimika bongo babi yo koza babi loko ya CCC zolo balelo bon quoi non nga mimi ayo kana na mabena nga pa mimi te même soupe na yo kapesi bazabe kira Marie-Jeanne na tuna kana ye adalwa ba wanga na kana ye si babi mimi pasa mutabilo ba ya CC na yebiti ba kudo bisa den to tika na posa na konele bino nyose to vendre to ya ti to solati eka likambo pesa ba conseil ba za ye pasteur wana ese la dona yo ya kana no ye pasteur yo kenda kuno yo bino tourner na Jérémie le no soit disant so ya solo mais na confirmer te yo ba ndiko sa busana Jérémie le lote le loka de Jérémie si ndamba pambo ya komi wanda boko bena bino makolo na la journaliste moko ona lobela ka yepe atonga ngai na yoka nga moko pe mais azaka pire maba nga za na kisi ba okino simba puna ka puna bangi sa ba ngombo asisika sisika memanga mu mukili ya bobanga zanga na mwana mama Maria so sambelaka mutu mutaza makamna eloti yake bo pesa siko pesa ba tuba raison fana tala biso de la ligne le baboyo Kevin wa mwana muke loko sa mama na buzoba parce que na yambaki ibutu ama balobi awa déjà bi ebelo ba mebele na musuna yoki na sena yebite parce que na soli pena ma da petite direction na yo ko kanisa sote ya madao limonda linga ko tonga liboso alongo déjà motema na yo azala na ndeti pe yo komi ko banga pe ya mado ko banga pe Jérémie parce que Jérémie na soli pe abi azamba pe ebele yango la dona ya mado Cardozo na benga bonne so ba camarade nanga boye bisanga église ni na bokenda ki pasteur na be ke Jérémie mutu akangi bino makolo pour Cardozo vino kitoko Cardozo obujaka Cardozo oza mutuka Cardozo na ndao Cardozo sali bebe bino kitoko tai kitoko mimika bongo poto pe nyo so pas le kauka
ya mado penda kukano soki pana mado olala nzala olio asubre boko olia wa mobali no boka na pe kitoko siko makolo ba bendi o ya nini totika ko se confier na bato ya mokili muta mokili aza elo baza mabe fait retourner muta bato mokili baza mabe ezalaka te pe Kevin na yesu na sujet ya maswaku benga mama top Jérémie kata koto mama top mama ni mama ngai ngaso ba makamno to makao leke chu abi mabe ya mama na yo nakaya maswaku check video wana maswaku nakaya maswaku ndi masoka lo bible mama top na moni reze wuti mingi pa mama top tuna ngapona nini tandis que tant mbongo maswaku mukene tikalaki pona respect ya mama top il fallait ça la calcul aya kopesa maswaku mbongo wana parce que le ba ba côté la maman top va défendre maswaku défendre Kevin kaka bango ba kina pa maswaku ba tonga ba ila zwa mbongo ebele ko maswaku pe azazo ba tayi bango ba 700 et quelques même si ba comédie ba ngeko soutenir maswaku te est-ce que ngazo ka mbongo ba kiso ba 200 wana to yebiki to ba jamais te pour total député faut Kevin yela biso facture to pesi au 2 jours bino mama top Kevin c'est les crédits que non eko souffre bima et mesani te pour ma soeur pas habika $100 grâce pour ça on est en liste en bossa bon moi Kevin bopito pesa moto ka to bomati ya kuzoba biso to analyse yo va comment alors kuna mango les gars c'est pas je pense même c'est ni on le coûtait alors on va lire de news nga yo les gars tu vois dans ça te ngana les gars masoka mutu ya mais est-ce que ma be poni na yambi butulobe mama loso na mama de la paix ba 20 za $40 ko $40 on se tozo zela siko tisiko tozo ya moto ba mama to te mama ba sa musala ya distraction et puis on est en est on a mis sauté ma soeur na te c'est amuna liste kazi go stali de siba mama top na respect no mama nduko wa muko mama ataka ko groupe ngana ba so to gami to bisa mudebe ga sibu to kata moi c'est ni ba faire et maman qui non est normal et logique de la pas beli suka eza bongo kutana nzo kata parti na yo oyo zuye na normal et logique mais so kabisa kina abeso bien ta besa 400 nangena ntima mais $100 bon il pas de la journée comme ça c'est ça non masoko batina ki avec ça 50 batile abimisi mo retrait 4 10 est-ce qu'elle a 140 na 140 après si maman de la paix zoa 140 babi a comme no pista 40 mois ni combien 100 selon nani maswa ngapi na zongi kaka de la pasa ma pasteur na ngabi aka kamaji na wana meya na ngai mama de la paix pona respect na yo toza na posa ka explication ya $40 wana et comment qui te comment bon maman loso baba na ba te mama de la paix za femme mariée za muto bakamba lingo mana mobali na ye azana bandimi ba valeur exactement na ye donc c'est pas normal maman de la paix c'est pas normal ça logique ti d'abord qui va valeur ba tout de respect ba te mukolo ba te mwana oyi banati autre biloko bo se focaliser na musala na bino esa bino théâtre comme buzoba makasi théâtre comme buzoba donc comme ba iseme to mina degu na bino makasi na nda mukete o nini ngo vinyo to mumu na kasi na bino to tala bino ba ah oui donc la ose ba futilité za blo mo boye jamais be koleka makamna bino e ba mbongo voilà ba groupe na miso 5 bosani ça ne ne ba te parce que mo bike mo na bango kola e bana te mo mke e bana te ne ba sawa ba te mama ba mengo ba groupe théâtre la kala ba kota suko na modèle théâtre ani zalaki et tout mo la bango lisusu e le mo sa bango ba lingi ninga leka mo ngati bakomi na moteur bakomi na complexe ene komi kati na banso moninga azwi omone jamais comment ke bapoto bomo kwenda vutuka kosa bango mabe donc pona mulelo élévation lelo ezalaka te 5 kis donc lelo te mapambola nzambe na mokili apambola biso lisuti ekomaka soki ozwi asimbi kisi etola mutu ezalaka lisusu na vie ote donc nzambe nde atia mutu kati na mokili ke ngai na tie boye vi na avenir ya moto yebango lobi eza nzambe oyo tomonaka lelo oyo etangamaka koyeba yo Kevin ekoma made ya na vi na ngai ntina babotamaka un jour okutana na garçon moko Kevin Panda bokutana bosala dio bato baolinga bino mingi okambo bosala bando simba ese ekomamaka déjà omoni bato balobaka biso ke boke poto te ekomamaki te
Ce qui est un comment maki, mais tout ça n'a pas ton affaire rigole. Et là, on a ça moqué comme il a moutou, et tant à maka. Et tout va prendre l'élévation, et ça va, tout va, bah, c'est ici, péchant, bah, c'est la bissalou, bah, faut miracle. Bah, bah, c'est dans Boga House. Bah, c'est bah, l'homme manger, bah, c'est dans Boga House. Est-ce que tu es, l'homme manger de la, avant de baliner. Mais, attends, pourquoi ça va fixer? Attends, va vivre, oh, bah, ça va fixer. Bah, il y a un qui dit, bah, ça va fixer. Bah, engagé, bah, ça va fixer. Mais maintenant, le engagé. Parce que, fixer, ça n'a ton ango, oh, ça tire à 4 na mou. Donc, oh, ça va 8, bah, genre, le wana, bah, pour le, bah, zoroa, oh. Mika, bon, bah, théâtre, ça, fixer na neni. Oh, mon. Élévation à moutou, à Zambie. Nanga, n'a pas de personne étoile, nanga aussi, mané, parce que n'a étoile, nanga, pas ça, il le roté. Ah oui. Nanga, mon d'abord, attends, qu'il y a, à personne à gauche, à droite. Là, on connaît, mais c'est là, il y a quelqu'un, ok, on a cité, moi, à courte joie. Après, là, il y a aussi, et que ben, nana, on a eu mon avec 4, on est tout le monde, à cause de la mot, au temps, il bon, pour les gens, il y a bien ma coule. Au temps, il y a bon, il y a eu moko. Bah, j'ai dit, il y a pas mal de souko, là, pour ne pas quoi, ouais, bah, sort, nango, et là, ça masque des vies, c'est là, ça poka. Il y a moko qui ont le gana, on a pêché aux choses aux yeux, ça, les succès. Mais là, on a pêché au bon, on va faire 56 ans, à combien de nama cambouré, on a 4 ans, qu'on pour tu attends ça mais ça la vie na bino bolongo la jalousie na bakete o bwana Ah oui. Là ça va jalousie kaka malongo ça donc soit dit que soit disant des couples vont bien finir sur deux ça la bon autrement qui amena ta bimi soit disant fille mobile na apit ma mena ta mobile na ngaza PDT il obie belé ben kamina ta lobi son père cela na yé on a pensé qu'il conseil mais c'est la femme mariée à protéger les balles na yé à protéger bana protéger ma babini à l'obati. D'abord, c'est une intellectuelle. C'est une intellectuelle. Attends d'abord. Moi, Bidi, c'est un intellectuel. Une intellectuelle. C'est une intellectuelle. C'est pas un intellectuel. Une intellectuelle. Le soir, mais attendez, moi, Bidi, c'est une intellectuelle. Attends. Vous comprenez? Parce que là, on a dit qu'il y a beaucoup de filles en bas dans la PDT. Peut-être que dans ma cambo, oh, yoki. Oh, yebini. Bah, tu vois, on a dit que dans les commentaires, mais ayebi, pourquoi le bibongo? Peut-être à la source, il y a les cambo, moro, bolija, oh, bah, si, bah, le baki, oh, pas yoki, bah, zolo, bah, pour la mobali, naï. Vous avez nangaï. Mais, n'a pas nanga, on a, TF ça n'a pas de ressemble samba. Tout ça là parce que tu peux pas bailler comme doloba. Mais tout là en conclusion, tu sur si la ça monte pas quand tu cambola ta toge. Abeta na mais ça pas que donc tu dossier oh. Quand tu rentres quand des si là mais ma réputation ya batu. Ma réputation ya batu. Non moi dit babi des finga mutu, moi dit ba polémique té. Na moi dit ba polémique té. Pour le bagage j'ai eu pas boka ba jeter le théâtre na pour le barney ma kamuni va tête à passer après un message après ça après conseil quand on va ça marambouana les gens n'aiment pas les gens. Les hommes c'est les mensonges à plus rien c'est pas bien tout d'ailleurs vers beaucoup qui rejeter na lisona biso beaucoup comprendre ngana na un peu moi bien qui nous a vertige. Les autres dérangés, mais on me dit dans la belle en matière émission, mais j'ai une chose fait tout ça la cata. Les snappers qui viennent pour reprocher na ni conseil. Quand Kevin a moi qui a zaleki, les gens batombo déjà ou bien aux amours artistes, les produits et le comme maman na kinango, aux îles Kaboana, à ça la on ndenge ya kimia. À ça la on ndenge ya kimia, elle n'était que la semi sap. À ça mon qui moi voilà ça je suis quand même à la table kama. S'il y a un problème côté pas d'accord parce que moi mon kebe tambo da bakolo pe babina qui sont panza kaka ils sont ratés non lingate ba finga ye non lingate na ya télévision ba finga Kevin na mona non lingate parce que ça petit fort nanga ai bi ninga respecta kanga donc retour nanga ezala kaka ke a changer comportement c'est tout ce que za bongo changer ce za bongo pété ye ba pendeni o govana na ba parce que moni batu baza ko beta na masolo ya batuté ikamu wo osala ka ozaka musala na yo dans tournage de PC caché na ye asa ba yoki asani ake na ye postikali nda ko to ngapeka na ndako yo mukona madela puis mto yo kango za te madela pe ofingote ofunde pa mutu te menga motema leke tu te motema te na mabedu te
bozana bolingani te bino na bino ta théâtre nde bozana bolingani te okolaka ene na bino boye na réseaux sociaux koma omonana okovala baconférence ya sali bonga na sasa nde poto ye wapisa batosa ba 4 ans ebulisi bomaka lokola neti bokenda bino na poto nde baninga bakokenda bongo esala bino mabe donc c'est ça bona kaya Karinya Mado ya Karinya Mado soki ayaki bapiki wana te makambo olingo ozala te na réseaux sociaux soki abengaki Jérémie basololaki nga bapotana te fo moto yango ayebango te bebisanga lia bayini makambo na bazwi conclusion nini bazwi sikoyo nini oyo ezali conclusion ke toconclure yango sikoyo bayokani eza nini jusqu'à tata baréputation bakubekuma sani obosanke bolie bomela boseka bozala ensemble kandi ya mopaya kandi ezalaka diabi eyaka mbanga mpe na nsima bozala conscience badeye komi daya tota boshokani ngele oyo bande komela na géré eteyanga franchement nakomana bareserve avana sala likambo pourquoi dans la maîtrise en dehors va vivre dans on a ça la réseaux sociaux qui là on a na ça là en dehors na ngai vie cachée na nga ça passe pour on a un problème mais quand on a mon gars peut être 10 ans de temps à battre on pas écouter na bongo pour nous blesser mon tout le bas peut être mon tout dans on entend ma bête pas on a yebi to na mimi on t'a so tinga botonga ki na lobby parce que ala mon na za la nai et peut-être to banga na tena biso balé pour na mon mais tellement qu'ils sont pas mon tout na te pour ça ndetini et de bête qu'il y a zagi est-ce que tu as besoin yo quand baso so ninde botika ko tonga ya no normal ya no le mo ko pazabi noté c'est ça bon na ka Jérémie aigle je t'aime beaucoup sois calme et ça que déjà que les personnes zo ya kana bitumba muto zamba tse le mboka tsine et mon na kana misala tala ravino c'est wuti na koto zo kini donc tala ram sala na c'est important au miniature on va ici Glody miniature parce que je devais que Glody a réalisateur à ça là ça comprendre donc on va voir le de miniature qui va donc qui m'y a calmé donc c'est ça merci beaucoup merci na abonné tu ya Kongolezi TV merci pour la biso pour comprendre aura bien été bizarre bien été va changement qui nous obétana donc moi vertige na pleine émission et on met na tali pesé émission na sala raté merci na tout la biso bolinga la biso merci na en fait Maya mon na bi que ya sur le but tout ça la bien na bi ça mo bito pour te fondre sous j'espère que Jérémie Ndembo ko ça va trancher bien et ça va bien déjà c'est fin du mois on va Congolezi bolinga la biso si tu vas bien aux à Dubaï on va tout bolinga qui pendant les questions bolinga fivet bolinga surtout bozana maison d'habillement na comme on a pour ça le promotion contactez-nous tous à la wana tout la pour un petit siko d'atteindre mon côté aux à la wana pour passer sur makambo wana mais merci ne va tout bolinga biso bo c'est plan biso bo continue à la émission na biso Congolezi ba botala biso tout bolinga bino to et nana takaza fondation ECPSA na biso mboto sike movier Kevin Kamusuna bye bye na sima caméra za kibongo Jérémie Ndembo Montréal bye bye tout d'accord Kongolezi TV pour plus d'actualité.